remonte que ça un peu louche, ça compliqué. Bango sont mis ça tout. Bah ça li 4 mois na poison, bah du poison bango sont mis ça tout à même. Alors faut ba iluka ba ye ba sikanine bazaki ensemble. Il y a 4 mois passés. Bah ça là examen de conscience. Nde sika ba oyeba poison utela ki wapi? Est-ce que moi si mon mutaya kolesa bango ngo? Est-ce que bazwa ki on a boîte de nuit? Est-ce que na masanga na ba whisky ba melaki? Bango nde faut ba se remettre en question. Plutôt ça la tension na babasi musuba ya faire biso à cause de la moi si un tel a routine da ba missionnaire pour battre la mutu poison to ba boma mutu ba problème eza ebele banani boliaka na bango banani bomela na bango bo checker bango bien botala botala entourage na bino. Yo oza muto ou men na théâtre, pourquoi on se retrouver na ba mbiscade ya mabe bongo te? Parce que natambolaka bien, parce que nazalaka na ndenge na ngai nazana ba nzambe abatelaka nga. Natambolaka pe bien. Atana na mbongo, atana na nini, ba vie mususu na salango déjà kala. Ba loyenge mususu na salango déjà kala. Ozo comprendre na sutukela ambiance te, na sutukela basité, na sutukela bilo mususu te o mutu muso akoya lelo na lobby ako sutukela. Parce que j'ai fait beaucoup de choses na jeune âge nanga. Donc c'est pas une voiture qui va m'impressionner parce que j'en avais na somion na musala oyo. Donc les lois tana tamboli makolo na mata na moto, je suis pas complexé de ceux qui roulent carrosse. Vous comprenez? Donc, tout y est bagotambola. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, fidèles abonnés de cleboa.com. Ça dépend de l'heure sur laquelle cette image sera diffusée dans vos écrans, dans votre maison. Et quand on parle de cleboa.com, rapidement on voit Tonton Banda, Tonton de la Nation, et sans oublier Pichou Mangaya. Pichou Mangaya déjà Kinshasa. Je tiens seulement à vous remercier pour votre fidélité, pour votre patience et cet amour que Botikate collectionne à cleboa.com, chaîne Nabino Moko, où il me rabino ba information ya solo. Toza wana ka pona beta masolo musala, toza wana ka pona kozala ko informer bino na mamunyo sur oleka. Na biso donc on a vu artiste nabiso, artiste comédien, artiste musicien, Nathan de leader, hein, émission Moroka Katan de leader, où il s'est présenté par Ngai Moko, Glody Dema la champagne d'or. Tozo sala musala, chose promis, chose faite. To promettait qu'il bino que Nathan de leader, toi il a bino ba leader, toi il a bino masolo solo. Toi il a rimerté parce que toza ka derrière rimerté, toza derrière musala. Oui, il se passe beaucoup de choses. Surtout na katia vie à ba comédien na biso na Kinshasa, il se passe tant de choses au ezo comme la bango et biso pe au total la bango, biso pe au to encourage à bango, on se pose des questions. C'est dit à quoi? Pourquoi c'est là? Basali nini? Et qu'est-ce qui fait que ezalaka à bango? Qu'est-ce qui fait que bango karande bazala na katia ba problème wana? Toyebi pété so ba créer buzz, toyebi pété so qui ils ont des tinini. Des mois où il y a un na bango, ton zambe nda so frapper bango. Tozo yamba artiste comédien moko, toye bien ngana yo. Na yom tozo tala biso déjà. Toye bien asala musala na bien. A convaincre Pébiso, azana ba fan ebélé, surtout na Cleboa, ana ba fan ebélé. Ton solanaï parce que il est aussi parmi les anciens dans le monde du théâtre. Mais jusque là, il est encore. Mais on va discuter un peu avec lui. On va savoir qu'est-ce qui fait ba comédien, ba kufa moins mingi, ba comédien, ba kufa pauvre, ba comédien après mort na bango, ba tempête na ba flow ezo beta makasi. Baotika peka bana na mwasi. Totika mwana, mbonga garantie zate, totika 10, 12 enfants, mais sans garantie. Qu'est-ce qui fait que ba comédien ba salarango et comme la rabango et surtout que ba salaram salamoko bisona bino même bango mo bazala convaincu parce que je sais que Mapé Saka le meilleur d'eux.
basalaka effort bazala convaincant, basalaka effort bazala accepter. Mais ceux qui moussala ngozo futate, il faut pas continuer nango, to ba changer cop. Parce que ça va changer cop te bazaka nango. C'est qu'il faut baser l'exemple. On va parler de tout ça avec mon invité, il est déjà là avec moi que je dis bonjour, Junior. Bonjour Cléboa. Bonjour ami Claudie. Glodia. Bonjour à toi Glodie. Bonjour à tous les amis internautes de Cléboa TV. Cléboa.com. Mbote Nabino. Bonne Junior. Oui, Naza très bien. Naza malam. Santé musala na yo. À un moment bunga kineti hein. Un moment na bungaka parce que nazalaka ko sala masolo mususu, il y a ba marketing, il y a ba promotion ba produits moro laitier. Mais sikoyo depuis l'année passée nazongela ki déjà musala nanga ya théâtre pour yango eza premier amour nanga yango nde ebanisanga na batu yango nde laksisanga misapi na nzela tangu na lekaka public nanga na batu tout nazali ko manquer bango basenga nazongela, c'est pourquoi je suis de retour. Ok, mes salutations à toute l'équipe qui travaille avec moi sur cette émission. Je vois déjà derrière cette caméra, Dieu merci Mbadinga. Sur l'image, je vois qui tourne Makasi, Bomoni a dit merci Mbadinga, Bomoni, Francis, Bomoni, Marquis Ngangeli, Bomoni, puis Emporio, garçon slim, Herman, Fomo Suksarna Suka Bongo. Bon, on va travailler dans 4 émissions, autant de leaders. En tout cas, toujours évolué. En tout cas, je vous remercie premièrement parce que vous acceptez l'invitation. Merci beaucoup. Isa métier Nabino et Rolukaba Information. Donc quand vous venez vers nous et surtout que tu utilises même matériel, même caméra, même micro, il faut que tous s'entraider. Donc les autres c'est un soutien mutuel quoi. Ok, on va vraiment beaucoup parler avec Junior parce que Naïbi qui est après, il va me répondre. Ce qui part au Kimangaï, mais Ming a répondre parce que ma question est yanga. Il y a une des réponse. Junior, il se passe tant de choses dans le monde de théâtre. Pourquoi les comédiens Bozokoufa très tôt, Bozokoufa mort subite et Bozokoufa pauvre? Pourquoi? Itali makambo ya okufa liwa eza eloko nzambe asala liwa ezali passage obligé ezali naturel nzambe ne mutasala ki yango mutu akufa na ba raison ebele eza na ba mort naturelle eza na ba mort mususu eza na maboko peut-être ya batu. Alors mutu mususu pe akoko kufa peut-être par rapport à conduite nae marche nae na mukili awa esika to yaki pèlerinage bisika to yaki voyage nzamba tinda bisoto profiter un peu na mupepe kitoko ya mabele et tout. Donc mutu akufa na ba multiples raisons. Mais na milieu na biso plus que ndenge toyebani puisque toza tout le monde toza la notoriété, c'est tout à fait normal que plus succession ya baliwa na biso et positionner batu ba question ebele. Donc nga na yebi que batu bazokufa misusu babelaki misusu baliwa lokwa toza ba prophète te toza comment dirais-je toza ba magicien te potoyeba eloko nini vraiment eza à la base ya baliwa misusu ya batu. Donc seulement conduite ya batu pe ezo compter na kati pour revivre longtemps. Et puis misusu faut aller en bon terme na batu toza déjà dans un monde où Satan azarana sewa et c'est nga faut tambola bien, il faut aller bien, il faut solo la bien na bateau pour on sait jamais batu musu ba jalousa batu sans raison. Ezanga batu musu ka pour kalingima kinayo to pozolia soso na yo to pe osala no yo le côté aina na yo ka sans raison sans motif. Donc nous sommes dans un monde très compliqué. Il faut seulement savoir avec qui manger, avec qui rester. Il faut choisir ses amis, choisir ses proches. Donc il faut créer vraiment forteresse pour se protéger. Muraille ici le faut pour se protéger. Ouais. Bon, on répondre à deux questions moi qui vont répondre. Pourquoi Bozo Koufa pauvre? Moussala Bosala. Et ils ont un bénéfice ou soit Bozo Zouande bon, vous a mal organisé ou bien c'est un peu ça. Bon, on a mal organisé, ça combien? Mais même Bible Lobby, tout travail procure de l'abondance. Vous avez expérience dans le théâtre, vous avez une ancienneté, une entreprise, vous avez un avantage et puis vous avez un bénéfice. Entre autres, ce que tu es en train de gagner dans le futur, présent,
na oyozo bongisa na vie. Donc tu dois avoir façon à épargner quelque chose comme ça. Mais on dirait les artistes comédiens boza na pauvreté makasi et pourtant peu boza koni makasi. Bon, makamona faut tout na l'État na biso gouvernement na biso pe sengeli et landelaka vraiment makambo tali to moni siko ba artiste tant baza obela ils ont sengaka ba cotisation dernièrement to uti komona ke mutuelle de santé moko uti kozala créé par la première dame maman Denise abengisaki ba kulutu na biso bakendaki pona koluka solution ezwama na tango ba artiste babela ka ndenge to bambele komaka ya robele la gauche droite vous comprendre alors mutu tango la musala na e ba droit d'auteur na biso ebele ba droit d'auteur na biso ba to ba déclarer ba œuvre na biso ba droit d'auteur ya ba acteur bazorango te parce que nebele o to sala soki to zwaka soki to bénéficiaire na ba droit d'auteur na biso soki mboka pesa ki bien et que to bénéficiaire na ba droit d'auteur na biso to ko senga mutute lobby pona matanga na biso vous comprenez donc responsabilité zaka na biso ba comédien te to za ba fautif mais botu na pe ba konzi mboka na biso moni ba question o botu na biso te boluka ba ministère ya culture et art botu na rande ba ministre botu na bango poani ba comédien ba kufa pauvre comme ça bango ba bisabino et loko nini faut bango ba sala o ba sala raté les comédiens sont abandonnés à eux-mêmes dans leur triste sort tout ça la biso moko toujours en soutien nan. Parfois quand on a besoin de tourner dans de belles maisons, on a besoin de belles voitures, qui nous donne? Les gens nous refusent tout, mais ils sont les premiers à Otal Abisso, il y a aussi l'assemblant au Kifara Bisso. Après le biso Moutakoufi, à sali tournage, je vais foutre $30, à foutre un quoi $100. Yo ebisanga. Au épargnango, faut lire, faut lata. Ah, quand même, on peut épargner peut-être pour survivre, mais on épargner pour son balupango mon colonie. Non, ils ont un niveau na bisoté. Ils ont il y a niveau, il y a l'État, il faut avoir la responsabilité naie. Tout le temps qu'on condamne les comédiens, on s'organise à rater, on boboité. Na bamboka misusu. To monaka. To monito qui est na Nigeria, na Côte d'Ivoire, tout le monde na cinéma na bango, bato ba osalango comment ba se retrouver, ba caché na bango, ils a déclaré na ba ministère, mutelinga sel na mutu musala boye, faut ba pesa boye, faut ba zonga boye. Mais lelo yo so lingo sala musala mo bolbi teto ke non na ministère, to déclarer to zonga boye, ba monyo exigeant. Ba kokipi bando bengo le na ba tournage té. On se comprend. Alors normalement dans l'avenir to zanga ba chaîne na biso moko na ndenge to tangela misalango. O engagenga te ngamo na za société, je peux créer mes emplois. Mais quand tu n'as pas de moyens, quand tu ne reçois rien, tu ne perçois rien à droit d'auteur na yo, au bandela wapi. Au Kémandé, c'est pourquoi tu survivras parfois na bateau balinga biso o alingako de vrai, on a besoin de soutenir yo à soutenir yo et puis dis-moi, au sali tournage aux yeux au mot bezangatina, yebsanga. Pour te linga musala ngo sa passion na biso, c'est pourquoi peut-être tu continueras. Mais so je trouve une autre chose mieux que ça na rokende dans ça lelo mususu. Donc arrêtez de condamner tout le temps les comédiens. Il y a aussi de ceux au batu bazan la chance, il y a batu libando bazo soutenir bango ba 2000, ba 3000 à Zulenda quoi Zuleboy, mais ils font rien avec ça. Ils font des ambiances. Qui ne le sait pas. Donc la charge, la responsabilité, et ça, d'un côté, il y a gouvernement, il y a Mboka Nabiso, et ça, côté, il y a comment dirais-je, il y a ma production Nabiso, il y a Makambo, tout ça là. Et ça, trop communautaire, trop local, et ça, pour la communauté Nabiso. Vous comprenez? Donc, pas ces amakas, mais la lingité, to condamne ba comédien, beaucoup condamné ba comédien parce que eux ils font une mission na bango, bazo sepeli sabino. Parfois vous ne payez rien. Tant que ça la même na basito to sala. Bato to sala ba biloko mususu. Ba ko zo ba vue et belé ndete émission to sala na yo. So etala mitam sou 30K, to 20K, intérêt na ngezani na kati wana. ROE a tout ça une émission. Tu sais combien de personnes pour le lot ça na bango émission, ils exigent l'argent. Moi je t'ai demandé quoi? Je t'ai rien demandé. Après le biso na koufi pauvre yo muteli boso zo micro lobi ke ba koufa pauvre parce que ba s'organiser raté. Donc il fallait ina banda ko exiger bino bo payer nga pona ça la bino. Maintenant on lo ba futa nga pona ça lobo aya o laxanine. Ozomona ye nani aye pe ça sala nekal. Ye pe bo ba bando ko kitisa yo, ko dénigrer yo, ko critiquer yo. Donc nous sommes dans un monde vraiment très compliqué et puis pour là quoi. Et pour là.
Ok, merci beaucoup pour l'intervention. Junior, Junior, Yosa vraiment ancien na Katia théâtre, aux en a connaissance et belé na Katia théâtre, mais on dirait les lots théâtre, non seulement, on dirait pas moi ma bébé comme bien théâtre en haut, comme moi belé puis na ma bien théâtre. Merci beaucoup. Makambo ezara déjà ma bé makasi kala. Ba comédien toi le quoi batu nyonso. Jalousie eza makasi, kolingana ezala raté. Ozo kalelo bande ko na biso ba cheli bango ba poison. Ba mela ensemble, ba bimar ensemble. Maintenant ya cheli bango poison. Est-ce que ça moi si? Est-ce que ça ba jaloux? Est-ce que jaloux on a comme pembeni nonde ni po cheli poison? Mais baba ki ba alobe za ba théâtre, ezaka ka théâtre oui, ba théâtre banani boliaka na bango, banani bomela na bango. Bo checker bango bien. Botala entourage nabino. Siko yo oza muto ou men na théâtre, pourquoi on se retrouver na ba mbiscade ya mabe bongo te? Parce que natambolaka bien, parce que nazalaka na ndenge na ngai nazana ba nzambe abatelaka nga. Ozo comprendre? Na on nzambe abatela bango te. Ah wana fotu na bango. Mais nga nzambe abatelaka nga natambolaka pe bien. Atana na mbongo, atana na nini, ba vie mususu na salango déjà kala. Ba loyenge mususu na salango déjà kala. Ozo comprendre na sutukela ambiance te, na sutukela basité, na sutukela bilo mususu te o mutu muso akoya lelo na lobby ako sutukela. Parce que j'ai fait beaucoup de choses na jeune âge nanga. Donc c'est pas une voiture qui va m'impressionner parce que j'en avais na somion na musala oyo. Donc lelo atana tamboli makolo na mata na moto, je suis pas complexé de ceux qui roulent carrosse. Vous comprenez? Donc, tout y est bakotambola, tout ça la paix en bonne relation, na batou. On ne sait jamais. Et puis tout ça la tension, na baba si monsieur ba ka faire biso. À cause de la moi si un tel la routine da ba missionnaire pour battre la mutu poison, to ba boma mutu. Ba problème eza ebelé. Tout ça na humilité, orgueil eza mabe. Na ba fan na biso tout ça na bango toujours bien. Parce que batu musu ba ina batu sans raison, sans motif. Mais ceux qui osa mutu evitarano makambo, osa humble. Et qu'on épargne on a makambe belé. Au moins c'est un peu louche, c'est compliqué. Bangonyo sont mis ça tout. Bah ça li 4 mois na poison, bah du poison bangonyo sont mis ça tout à même. Alors faut ba iluka baye ba sikanine bazaki ensemble. Il y a 4 mois passés. Bah ça la examen de conscience. Nde sika ba oyeba poison utela ki wapi? Est-ce que moi si mon mutego le sabango? Est-ce que bazwa ki on a boîte de nuit? Est-ce que na masanga na ba whisky ba melaki? Bangonde faut se remettre en question. On se comprend. En tout cas, je te remercie. Tu vois, je suis en plein tournage. Il me reste une seule question. Lingna Tunayo poste aussi ça rapidement avec le tournage chez Ali. Il se passe un tiraillement entre Mama Top et puis Sai Sai. Bazoyo Kanate, c'est dit à quoi? Là, je sais pas. Là, vraiment, il faut chercher Mama Top. Il faut chercher Sai Sai. Maintenant, les gens disent qu'il y a un tournage. Mama Top a réagi. Ça qui n'est pas le peut-être à comprendre qui sens au Sai Sai a l'obé là qui est le gongoté. Il a habité sur Pézaki le gonine. Bon, moi, je vais t'informer. Mama Top a l'obé na Sai Sai que Aza traître parce que à Guinée comme na Maman Denise en dehors. Or, il y a la trop na Maman. Au monien. Maman livre avec ça batouté ba ke mon Maman Denise. Vous comprenez? Maman livre avec ça batouté ba mon Maman Denise. Batu na biso balingi ko kendara pa ba Maman livre na ko kende pa ba Maman Denise. Bango kaka ba miso na balika bango kaka bazala. Donc so mutu mo boazate mukolo na baninga miso ba kendaki. Il faut soya nyonga. Na habite so nani mais et arrivera trop na ba na biso o. Biso batu no to kenda makambo na te nzambe pas so protéger biso. Et na bilenge, na bisengwe to so vivre te. Ozo batu na biso bakoma donc bango kaka bakenda ke sika ombazwa ka ba $500 ba $1000 ba nini batu musute on dirait maman Olive Zayaka ya bango on dirait maman Denise Zaka ya bango sokite tutikeli bango maman Olive tutikeli bango maman Denise bazwa ba côté na nzungu ba lamba bango mo ba nani ba liaye c'est juste pour rire. Merci beaucoup. Merci. Ok, mot de la fin nayo parce que tu comme la soupe. Mot de la fin mbote nanga na batu nyonso balinganga. Non non, otuninga tout. Mbote na batu nyonso mikolo lokola na zwa sous codité na mona nga tina obwaka ka batu te. Balinga bazo bwaka batu, ba otindela bango biloko. Mais ngai na ebiti so komi libabe te komi nini nazo zwelo kote. Batu nyonso na bwaka na lembi ko bwaka bino ko bwaka lisusu te. Bokende pa batu bo tindela bombo na bilamba ngana zo ko kachwa boye. Na
tanda makasi nakei nalimwe numéro nanga 081 013 22 82 plus 143 81 013 22 82 na boka mutute wa yebelinganga alaksanga bolingo abenganga appel normal atana na WhatsApp te wana rundima ye libanga pe basenga rango muto asengi dete obwaki ye mo ba peso loko ezate mais muto za posa na ngosoka sengi obwaki ye arotinde loko bien ba muso ba asengi obwaki atinda rapete a changer numéro tout la mouille c'est ça. Ok, merci beaucoup. Mes salutations à Produce Kapamba. Moi c'est à Pembe, moi c'est à Moulaï, ma Milaye Tonda. Moi c'est Kitoko. Mes salutations à toi et sans oublier à Lolo Kapamba, Kapams, garçon swag, Mobala Moulaï depuis Lubumbashi, Bambote comme la yo comme la dissous Frékas Kasongo, comme la dissous et comme la dissous Larissa Bondé et mes salutations à Delco TH, agence Moko. Malamu, Afrique du Sud, Lubumbashi, Afrique du Sud, Cape Town, Kasumbalesa, agence César Moko, LMS, pour la fret, pour la voyage, pour voyager en sécurité, en sécurité, nous sommes les gars qui toko pour un avantage nayo, bon s'abonner massivement à cleboa.com, sans oublier OT, il faut PC Mbote. Fallon Kambilo, moi c'est à Pembe, moi c'est à Pembe, mes salutations à ma famille, mes frères et sœurs, ma maman et mon papa, Bambote na bino, Bambote na batu nyonso bota l'émission oyo, o peut-être au sala qui passe na badur na biso to sengi bon limbisi, mingi nde bo commenter, to bo pe sa ba suggestion na bino et ko réconforter biso par rapport ya musala pour to continuer, to kende liboso, bo s'abonner massivement na cleboa.com. Beaucoup tant de leaders, ils a présenté par Ngai, par Ngai Glody Dema, la champagne d'or, je vous porte au cœur, je vous aime tellement. Moi na lo baba ezate parce que na retrouvé bino Kalamingité donc à la prochaine. Merci.